mais... On sonne ça là. Je dis non. C'est terminé. Qu'est-ce que c'est? Tu veux rendre mes enfants fainéants? C'est ça? Non, est-ce que j'ai manque les moyens pour engager Je n'ai pas dit ça. Alors tu veux quoi? Je t'ai expliqué. Franchement. J'essaie de te comprendre, mes chéris. Tu dois aussi me comprendre. Nalingi n'a accumulé pour peut-être na classe na makamba misalanda quoi. Hein papa? Pourquoi tu trouves ça mal? Dis comment je t'ai épousé. Yo, Tonga na balaki, pas la vous avez domestique. Dis-moi, est-ce que vous aviez une bonne? Tu ne nous as pas connus avant Guy. Tu n'as pas connu mon père avant. Et ça yoté, oh, dans une classe. Papa non, on soira, on a papa na oui, je te dis, apprends aux enfants à vivre comme toi. Les enfants ne doivent pas être fainéants. Moi, j'aime des enfants qui vont à l'école, qui travaillent, qui font des ménages. Et c'est ça. C'est ça, nous sommes africains. Écoute, tu fais ça. Pour passer moi pour n'écouter tu connais tout. À continuer au salon. À continuer au salon. Bon nous on kola ba no moko neti bana muntu moko boyo bokola. Ozo misaka kama kamunyo so na sima. Toza na 21e siècle. Ozo bokola ba no neti toza na 19e siècle. Ah papa. Pourquoi tu ne me comprends pas mon amour? Hein? Ce que je veux qu'il y ait l'avancement et que nos enfants aussi basent à la l'aise. Basent à l'endroit tata na bango tu as l'argent. Hein bébé? Je te parle et toi tu pars. Mais moi, je suis là la banane. Moi, je suis là la banane. Je suis là, laisse pas vivre net bana muntambongo. Hein? Tout tu ne fais pas. Pas proposer. Dictature en beleke. Moi, c'est on a ça comme ça. Dans mon jour, barubi soukali la koetika. C'est fort na zoro besoin tia maquillage na yo. Papa. Yo le qui a bêti masikini. Yo le qui a bêti masikini. Abati masikini acceptant si c'est que ko beta na rembo yo zo sakani. Ngai na sali na mboko na buti bino bari bana ngai lo lembongo na ngai. Il faut pe bino lo sala na bino mo sala ngai na dia. Batinga burgomestre à Saint-Jean depuis 60. Bino lo zo benga ngole lo commune ya Lingwara. Ngai na yebi ngo Saint-Jean. 58 kasavu burgomestre dendare wana bati na burgomestre auti na abako arrest de bakango e. Tala no skenge na auti. Tango basali marché Zigidoro bino no jobenga tipka 1950. 50 bati gambera mama penge. Biso to sala yango. Papa lo bakali kambolingo lo bate papa bando bisama. Bino lo joyo kate. Mosala na zora kse bino parcours na ngai. Ndenge nini ngai na tambora kipi ba boti na ngai bari. Ojo benga na mono mobali mokolo wana na miso na ngai lokola nyama moko boyo so na kana yete. Yo batia ga serite. Papa. Bana ne na bengana ki na tina. Papa ta yo moko. Quand ndenga zana wana. Ce qui pasteur, ce qui apôtre, ce qui prophète. Papa ngako na lina atena njana ngabo oba pasteur, oba prophète pona liani. Ba Jean 3:16. Na be Exode 14:14. Okangai. Wala makambo zolo banangai. Ojo pesa reki no rikansinini. Oki yana yo. Oya jambo bari Ojo mona yebo robi na tango kasavu ba robi yo. Mobutu robi yo. Amen, amen papa. Ah, papa ngana olakso ki obuta mo mbali. Na sepeli so ngana osabuzo ba waya seforati. Mutumba yewa na simaro masi ya ndo manwenu. Yewa na kufetiki moshine na bana kimia. Papa, yo kana okomba moto. Pays ejore na yo na lokungu. Papa, ata yo moko. Bonwe. Et bon, à mon bakombo mon boy, on peut présenter peu mon tout. Oh, par exemple, on mobile nanga, Ville Pambani, on mobile nanga, Cyril Likina, yo kana okombone, frère Njao. Eh, bon, ça vous simbate? Eh, vous simbate, papa bakomba kana ko. Okangai, Sephora, nari na petit nanga moko gueule nzina mo na kolo. Simato dizoizo, Alain dizoizo. Bon, simato dizoizo, comment faire? Oui. Comment faire? Eh, okamati simato dizoizo, na mbuta mashaka wa pesa malamu. Mbuta mashaka. Ah, OK, il est qui là. On est yo. Moi bando banda. Et au soleil papa na ngate pardon na boy. Ba kombo lokora baninge lokora na di barunga moyemi na kora tiari bomela na kimera wapi. Gelore nzira tande na fe ba jo tsara eza ko edifi ba. Yo yebi bible te. Oteli mona mabe.
Papa ngani na lingi na ngate na lingi na ngate na lia Bible na lia ba fei na lia ba verset biblique yo moto yaki na yawati papa za ulanda ngai yo moto yaki ulanda ka zoto na papa Sephora et papa Sephora na numéro 13 kanga ki singa loketo azolanda ka ngantela nzela papa ngana yebi na ngakutende muta laxai ah merci na komona be mosuza ko yawa frère ayet oya pusa ko ya tanga pusa ko kende oya brouette ko ya bongo yeje ya ko matina bado bato bateka mai Mama 50. Nyama ko pora mese kitakatalo Brouette ya kebe sentima fo dozo tongana ndako ndako esira. Teranga brouette ori banda. Siri bare. Papa nazana au fresh. Merci, fresh eh. Papa japonais. Ngai mama. Aussi si ma famille sakio. Na komboli déjà du banda na sali popeke na portail. Na sisi oyo lobaki yango na ye. Papa japonais ces derniers temps c'est son sala bien te. Ozo soko mituka papa. Maman, chauffeur wana de na moni ya zai nepte. Ezaka chauffeur te na yo. Yako to aza kolo mutuka. Yako to akumba kango. Akoki ko ya pe apa. Pourquoi faut yaka chauffeur? Hein? Oh yako sakana te papa. On te paye l'argent. Il faut ça musala na yo. Hein? Oui maman, on te paye. Kenos comme tuka papa zo. Merci maman, on te paye l'argent. Yo te la mobile na retard héros. C'est quoi ça? Elbi, ma fille, ça va? Elbi? Ah, la poupée de sa maman. Et tu pleures? Ah, chérie. Parle-moi, chérie, c'est quoi? Hein? Maman. Oui, bébé. Est-ce que vraiment je suis votre fille? Oh, c'est quel genre de question ça? Comment est-ce que papa peut me faire ça? Qu'est-ce qu'il a fait encore mon mari? Ah, oui chérie. Comment est-ce que je vais vivre? Arrête d'abord arrête de pleurer. Parle-moi calmement et là je vais comprendre. Hein? Arrête d'abord de pleurer. Que tu n'es pas au courant que papa a pris ma carte. Quoi? Maman, ne fais pas semblant, laisse-moi. Mais non, je sais rien, ma fille, je sais rien. Laisse-moi. Il a pris ça depuis quel jour? Maman. Et il a pris ça pourquoi? Comment est-ce que papa ne peut pas comprendre que j'ai attends. beaucoup de bif qui... Calme-toi, chérie, attends. Comment est-ce qu'il Et il est où ton... Attends, Elbi. Maman, nako sanga boy. Teko. Tala, nakoma muta attention pour nayo. Nakoma muta attention pour nayo. Quand tu parles à ta maman, faut être calme parce que obi ke nakoma ko bela pour nayo, Elbi. Hein? Ça va, écoute, t'inquiète. Maman, comment je vais vivre? Écoute, même pour payer les transports, je dois demander papa. Papa va me traiter comme une petite fille. Maman, je suis déjà major. Maman, je sais qu'il n'était pas content parce qu'après la conversation, j'ai parlé avec mon professeur, il est aux États-Unis. Il m'a dit aussi de parler avec son assistant Jonathan Ghana du Canada. Maman, 4 cours, maman, je n'ai pas reçu. Je sais un peu, juste pour vous satisfaire, maman. Je voulais parler avec lui. Qu'il puisse m'aider. Et papa m'a trouvé. Là, moi, je te condamne. Là, je te condamne. Parce que moi, je suis ta maman. S'il y a parlé, je suis là. Maman, la moi, je ne te parle là. Ça fait longtemps que je t'ai déjà rentré, non? Tu m'as rien dit. Si on doit mettre au courant, ma cambango. Eh, ma fille. Non, comment est-ce que je vais vivre maintenant si je vais acheter quelque chose? Je dis, laisse-moi régler ça. Hein, bien que tu ne m'as pas parlé ça avant, laisse-moi régler ça. D'accord? Sûr. Hein? Sûr. Merci, maman. Oh, tu es ma fille. Oh là là, je t'aime beaucoup. Malem bikundani. Ngai. Ezaka te papa. Ezaka ndenge wana te. Ata yo moko papa. Mbulu ngana vali na yo ko sanga mabe. Na moi na butu eloko ni eza danger. Eza butu. Pona nino kopimela ngai kula. Ozopimela ngai kula na likambo. Ipela vraiment. Ipela ngai osukisa ngamo. Mais yo soko saka na signere nde bato mosu bavana kate nde ba vagin ola na ngamo kuna ba bato keloko te. N'importe quoi luba bato poto, n'importe quoi. Ndako yo to lupango yo na lubaki yango clairement. Upesi ngai mbongo na kama te courant na babende singa yo ileki.
yo pese nga mbongo te ipela 3 mois yango soki 2 mois yango yo ata efrain yo na kamati te lupango yo kureza ngai te kureza elete à part ma yo futa ka me courant ata mokolo moko te ukomi kusala ngo na nko bon ngai pe leta lobi na ngai soki fote courant te na lupango na yo na kukata lupango na yo courant na bangi leta na bangi bakunzi ya mboka bakamati décision na kuluba nini lukula yo pesi nga mbongo te moina pesi yo courant salite mama bango bayebi tete yo katenga courant ngai moko nde na yebi po bato bapesa ki yo tia kaka kombo na ngai na kati wana eloko zo sala nde za mabe ozomona lelo yebaka ngo yo zaka na mwasi te ngala zaka na mobali te. Mais ça vient dans la nuit, tu vas me frapper la porte. Au kola musangai. Bon, on a gagné kola musangani. Ce qui yote. Na kola musangai, ce qui est imprévu ça. Ce qui est imprévu ça. Na lobi imprévité, improvise au kola kobete na porte po. Ma kobete maladie ça. Makameza kana butu ezanga senga kakaba to mibali. Sunganga nanu na makamba. Okena ngoma, okena. Osa boete pa. Non. Ngai sanga. Yo komi ko ezazi. Yo ko kengila. Yo komi ko ezazi. Yo ko kengila. Bo sikona sa na bondela yo. Na bondela yo e wa. Mais bimet. Na bimela. Bima okende. Ayo komi sanga moto eglise. Boni boyiko. Yo boni na yo moko. Lupango. Ngamo uyi me fale na lupango yo. Yani lupango ni. Ngai papa convert tikiringa lupango. Ah bongo tata tikira lupango. Ye moka vanda kana lupango ni. Mami kwa yeza tani sika. Mikuwa eza na mori na nini na cimetière. Cimetière nini? Cimetière yo kudata tano cimetière nini? O mikuwa na ezali. Ngai soki mbongo isalite na kutia yo courante. Umata ngai kula, tena ngai kula. Na boye. C'est soko boye. Nazo zela mwana ngai na komatisa na potaka na kosima kula wana. Na lupango ya ngai. Na lupango. Ngai lupango. Leta yebi ngai na fanda kana lupango. Ambo? Leta yebi ngai na fanda kana. Bata balabalo ba yebi ngai te nazande kona. Ba yite nazaka kunje na yo. Bon mbulo ngana pa na lupango. Na ndenge na kolisi mo. Mefuta. Ayebi te na fanda kana zande. Mefuta. Mbongo zatende mbongo mbongo. L'argent paie l'argent. Mbongo esenga mbongo. Nazo mwana nanga yako mata ku. Ngana kupesa courante. Suka za mubala tembi yo. Aza mubali bunga na mwasi. Tako mata. Pele ta kukanga ya kubeta ya fimbo. Abeta na fimbo ni. Na kubeta ya fimbo wana. Tika biloko pa mawana. Leta pesa abeta ka moto azala ignora lokola yo. Ko ngana zande ko na uza ko nozo pimena ngekula. Mosa bangala Yesu mawa Yesu vraiment Yesu pourquoi ça qui bangala Yesu mawa Yesu za bangala te Jean Baptiste bana oyo yoka Jean Baptiste zande ko nekunze na ye ya sala mongala na lobila yo kunze bongo yebite Jean Baptiste azande ko ya Jésus yebite bazaki famille moko Jean Baptiste za munde kwa Maria oh Yesu Maria za mongala bongo Maria za mongala bongo siko Yesu azaki Yesu za mongala kote mu mama kote botata ni za ngombe ezaki lokula deux familles ezaka nenge wana oyo za ngombe wa za mongala oyo kakate Jean Baptiste za kunze ya Jésus biso tozaka na baza na Marie ba Jean bisa kasi za ikolo na biso c'est maman Nicole Lobakia Sœur Nicole na sepeli pour la simplicité na yo je vraiment na pesa ki yo conseil na moni o mibuki Alexis penza ko za mwana nzambe ça vraiment Saint-Esprit atindaki yo awa. Moi je te dirais que ce n'était pas facile. C'est facile pour ondi maman. Au sala musala na awa. Au départ na yebisa que papa za makambo makasi. Selon ye alingaka mwana na ye ayekola musala malamu. Azala exemple malamu po ba finga bisote un jour na libala. Mais quand bien même que tondimi yo sala musala awa Sœur Nicole condition moko papa pesa kinga eza que ozwa bana oyo lokola bana na yo lokola baleki na yo ozala na bolingo ya kolakisa surtout popete mosala na badetail nyonso ya mike azaka mwana azokola nanu aza na besoin ya lisungi na biso baboti. Merci maman. Zala à l'aise sala mosala na yo comme il faut respecter mutu nyonso na sœur oza mwana nzambe ça ce n'est pas à moi de te le dire. Respecter pe ba limite na yo talaka ba na yebi ko faire ta mesure tozo vanda okoyeba pe moko na biso. Merci vraiment nzamba pambola yo abakso ya mingi ezanga eloko ya bonjour mon chéri Modeste. Comment ça a été? Très bien. Je parle de bon chambre. Wana mwana nga mibale kombone Modeste. Baza baleki na yo. Problème te maman na ozanga bango bien. Na on ko sungi pe na misala ko lakisa kai. Yebi pe moi makambo classe muke. Net ba devoir ko salisa bango pe. On na ko koka na osala maman. OK, c'est bon. Na lakisa ici.
Oh, vous êtes à l'aise. Bonjour papa. Bonjour. 10 balles. Papa. 10 balles. Viens. Viens. Tourne-toi. Tourne-toi. Je suis là. Non. Mon papa. Non, 10 balles, tourne-toi. C'est pas trop, Mimi, c'est très gibolant. Je suis là, papa. C'est trop gibolant. Oui, je suis là. Ça, c'est quoi? Je suis mal à la ventre. Je comprends pas, c'est quoi? J'ai pas hôpital. J'ai pas hôpital. Si toi, tu es mal à la ventre et ça fait des bibonnements. Ah oui, bibonnement. Tu te bibonnes? Oui, je bibonne. Ah, ma chose à moi. Et tu t'es bibonné à cause de mal. Quelle chose? Donne ma chose. Oh. Donne ma chose. Quelle chose? Donne ma chose. Si c'est comme ça, j'ai pas appris. Je pas appris, j'ai pas appris. Ah, toujours en français, en anglais, papa. Pas appris, tu es venu angolais. Papa. Tu es venu angolais. Lorsque à la maison, tu m'as dit, papa, moi, amener des diamants. Moi, a travaillé beaucoup de prises. Maintenant, qu'est-ce que tu prises? Tu as travaillé, en français. C'est pas trop mimi. C'est très gibolant. On fait comment? Je pars au hôpital ou je rentre à la maison? Si je rentre à la maison, je rentre. Moyibi Nyama. Papa, so maman, t'es papa. Je sais faire Wanda. Je sais faire Wanda. Moyibi Zlatana moto, elle tombe à Yodibumwana, mais tu peux pas. Papa, regarde me tester, il tombe, me tester. Ngapela ina simi muchopo. Ah diben. Muchopo ndenge mokane là. Ndenge mokane mbanga nayo. Ayo regretter bi ah papa, tu manges mal. Entre bas. Entre bas. Na kanda na butu na lali ne olati pe gan na shutu ka biloboko na kati ya patron na tuno nini zo luka ko papa na zo sala yo lox. Lox ni yo ko sala nga. Lox ni yo ko sala nga na kati. Lox ni yo ko sala nga na kati. C'est très gibolant, c'est pas trop mimi, hein? Je suis beaucoup conscience, ma. Regarde, regarde. Asa ulia musoni, asa wana musoni, na losome, mbongo ndako ali kofuta ngote. Mbongo ya kuna ali kofuta ngote. Yango wana lokola bino buzawa na peti, buzaba commissionnaire oyo bu telema bu dinta. Ndako wana mutu akota. Buka mata mutu, aya na ndako oyo lupango isa yangai. Beaucoup de samoutons, le pango, il a quatre andako, il a des soukoyo, pas de Kenanga et pas à Zalité. Donc, papa, excuse, mais papa, nous t'avons foutu à tes papa, nous t'avons foutu à tes mission. Mais ça y est, c'est ce qui parle bon, on est pas tout le monde peut faire bon, on a à quel niveau on va qui parle au préfet. Ah, mais c'est ça ma préfet, Zali. Préfet, il y a Sénat Karawana Léopoldville. C'est un bon, oui, Zali. On a fait un bango. On a kimi Zali. Dis-moi, repris ça pas maman. Oui, parle jamais vous couteau là. Bon, attends, c'est comment là? Papa, papa, la bino nyanda ko moko za moto ko kota na. Soki bozana timbe boke na koluka na ndami no commissionnaire. Bino webi ngaite. Na pona sima ona nzoto na bunda na. Ngo tshaka misapete mama no baka na biso to. Na bi eloko nini ko zanga nganya sima ona nzoto na bunda na. Oyo mpaka mikolo. Paka bandako yango wana bokoluka batote kako yangai. Ndako oyo yoko tsa moto. Yoko tsa moto. Mais kolo lo pangu ye. Kolo pangu na biso yo ye kolo lo pangu. Kolo pangu akufa. Kezo lo pangu famille. Yo mona na ye. Tata na moto. Yo mona na ye. Ya toma lo pangu. Yo mona na ye. Tata mtati. Abuja habita yebi ye. Yo za mungala. Yo za mungala. Ngala za mungala te. Ngala za musolongo. Menga na pesa yo mbongo na ngana pesa yo garati. Na pesa yo garati boza mosenga. Ngana tinda kali yote. Pesa garati ya 10 mois.
napesa yo 10 mois na ngai na pe monte bunga ngana moto mama saba to yoki napesa ye mbongo na ngai ya mikomboso kena kozola ngai preapi akozongisa ngai mbongo na ngai kako ya mikomboso napesa ye nalingi bafra oyo ya congolais te ya mikomboso ya mobutu alataka kombo ya ibutu na ntango ya mobutu akanisaka ye na kotika la president okosamba okobima yo kobima olingo papa moto kokota zokulia makota musuni yakoyo musuni lupango na jete futa mpo ndako na ngai lupango ya yo me ndako ya ngai oyo kosa mibala buso ozosa zwa ngana mwasi no mibala buso wana bafazeli ya zando papa tozokende yaka yaka tosaba kama kusura tekobanga namona bilo mama namona bino bokota na mutai kotala kenda paka chuma ngana za mwasa paka zuma te ngana za mwasa papa zuma te oki ngana za mwasa leo polovi mama ngai na zaki mwasi aka mama kanjaku ola noki ko sala fier na mama kusala loko tema na ngai okay kotianga na papa zuma ngana mwasa papa zuma te namona bino bozo yaka ka bokota na bato ba yaka kotala maman c'est fini maman papa ngani yaka no kalo ngona akubima de papa bato bazali na bango yakula kipete na ndete le pauvre 6 mois par mois 50 70 omoninga yi nasaka makambo bile commission banda nasala koteka mapango nasala misali même mutatoka di chauffeur nasala sokoza na mwana niko kene poto oh nana kene poto nazala batu na poto oh na kutina ko yaba po bikala basa kuna bako yambadisha motometre basali bako yambila ngai batu na ba grand prêtre ko ba po bikala basali bako yambila ko pese plado papa kola na malobana zo batso to komi na leta ka lokolo pango za yo na loi ana doana mo kola na malobana zo hali anga soso na tolia na kuanga soki na madesi luba malembe luba ayoka yute waso yo sagani luba akosana parangana commission ne ofrande oyebi ozobanga ngai commissionnaire zeli lokuna za commissionnaire naza commissionnaire maman ils ont monoko bokoma c'est pas possible Jésus, c'est pas ça. Mais il y a des gens bien. Oh, bon le panga parce qu'on commande quoi yoko le panga. On commande quoi yoko le panga. On commande quoi yoko le panga zokanga. Pour les appris. Oh, c'est quoi ça? On les sous-pété. On va balayer on les sous-pété. Obi. Oh, on qui peine l'état pour faire quoi y. Parce que sur la table de l'autre femme. Talia ka si talia mo talia kango. Et mo talia. Maman tu vas kota kana le kaka bango. Maman va kate. Maman va kota le bango peut-être la bango. Bango ezandenge na bango ngai pe na bango toloba na kate. Takuna kimia. Ngai na bango pe toloba na kate. Posa mabe. Mabe na ngai pa. Kene paka juma. Na mo sa papa juma te. Awa te ukubima muto kokota la kundamaneka. Ulinga te. N'importe quoi le baba papa biso toke oh Yesu tangu ya moyo kosala bikamwa ngonga ya moyo papa yanga haleluya ngaina lela tolo Yesu nalela oh ngaina lela mwana zambe nalela oh ngaina lela tolo Yesu nalela oh que Elbi akoma ki okwa mwana moko azagate parce que obando c'est l'ignorance c'est la qui en fait oh nous so Elbi lo bano yoka bien sûr yango lelo comme si mwana likinda na loba c'est quoi pourquoi et ça vie oyo message ça qui est si bitmo quartier yango botoli carte na ye mona comme il y a des difficultés pourquoi tata supermarché il faut avoir un franc palanga jour ana na qui n'a pas si moi je que na ba copine fa senga copine mbongo ben na copine ti a ponga na zo sa copine mbongo chérie moi mais ça n'a pas vu en été j'essaie un peu de voir sur ça. C'est les cartes naïves. Et puis, elle est une grande fille. Comment compenser ma punition, boy? La nourriture est bien préparée, n'est-ce pas? Oui. Et tu veux vraiment me couper l'appétit? Je pense que non. Quand tu as mangé,
Et tu continues à parler. Non, moi j'ai déjà parlé, tu peux me répondre. Et qu'est-ce que tu as dit? Tu as parlé, qu'est-ce que tu as dit? Remets à l'enfant sa carte. Sa carte? Oui. Tu sais, la Bible me dit, hein, l'enfant que tu aimes bien, ne lui épargne pas des coups de gifle. Elbi, c'est ma fille. Mon unique fille, mon unique enfant. Et je l'aime bien. Alors, comme je l'aime bien, je ne peux jamais lui épargner d'une punition. Ça, c'est une punition que je lui ai affligée. Si vraiment tu l'aimes toi aussi, qu'il la soit ainsi, laisse-la comme ça. Elle doit comprendre que l'argent n'est pas la seule solution qui peut permettre à quelqu'un de bien vivre. Je t'aime bien, mon amour. Je comprends ta préoccupation. Mais comme tu le sais, moi je n'ai pas réussi ma vie par un coup de bâton. Hein. Je travaillais, tu comprends? Je sais ce que je fais. Mais papa, son nez de trop. Ça y est, punition les qui? Betty, je ne remettrai pas la carte de ma fille parce que toi tu le veux ou tu le demandes. N'est-ce pas, je suis sa maman et je suis ta femme? Tu n'en disconviens pas. Mais pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Mon amour, tu es ma fragilité. Je t'aime tellement. Mais laisse-moi te décevoir un peu en te disant que je ne veux pas remettre la carte. Donc tu es conscient que tu es en train de me décevoir? Exactement. Et je le fais pour notre bien. Je ne suis pas contente. Il n'y a pas à être contente, il y a à comprendre et à accepter comme ça. Ça va. Ah ben là je vais voir ça dans le lobby. Même mon retour. Ok, bye. Ah Yahweh, pasi toninga inkolo, pasi na motema, soki yote Yahweh, nani mosusu, nataleli kaka yo. Nafandi ngai moko, na suka ya mboka, loboko na litama, molili eyeye. Nakimela wapi nakomi kobanga Yahweh oh nakomi kobanga ye. Bianca, Bianca. Isika yo zali ngola matoi yoka. Moi je comprends pas, moi je comprends pas. Parce que tu peux pas comprendre, je peux pas comprendre ce qui m'arrive. Je peux pas comprendre ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis révoqué du boulot. Dans moins de 48 heures, moi je serai en prison, moi. Pour quelque chose que je ne connais ni les tenants ni l'aboutissement. Je ne connais rien, moi. Je connais rien. Oh, qu'est-ce que je fais? Seigneur. Chérie. Seigneur. Chérie. Attends, calme-toi. Je retrouve... Est-ce que tu peux te calmer? Comment je peux me calmer? Calme-toi, chérie. Je me retrouve des tourneurs de fonds, des deniers publics. Est-ce que moi je peux voler un bon à l'État? Un détournement, même ma signature. Dans mon signature, de l'autre côté. Je suis voleur. Moi je suis assimilé à un voleur. Seigneur. Est-ce que moi je peux détourner $1 million, moi? Seigneur. $1 million, qu'est-ce que moi je veux faire? Seigneur. Calme-toi, bébé, calme-toi. Bébé, calme-toi. Mais vu que Nzamazana contrôle la bakamounions. Mais qu'est-ce que je fais? Osa innocent, moi je te crois. Tu ne peux pas faire ça. Osa incapable de ma même. Et que ça, là, comment ma belle chérie, $1 million. $1 million.
Gingombe a détourné 1 million de dollars. Qui peut faire ça? Ngana Roger Tinki, tout ça. Tout ça, Mihibi. Chérie, attends, je cherche à comprendre, s'il vous plaît. Donc, on a trouvé ta signature là-dessus. Tu avais permis. Ma signature. Donc, tout est organisé. Par quelle magie, je ne sais pas. Nazo Kuta, Nakota Namoussa, Nakoti, tout contre moi. Tout contre moi. Nazo est de côté. Tout bonnement, j'ai salué les montres. Moutazo répond et je vois le secrétaire général qui arrive. Expliquer ce qui s'est passé, je ne sais pas moi. Est-ce que mon ministère de la Culture et Art, je peux vraiment détourner 1 million de dollars? Moi qui suis fonctionnaire de l'État, moi. S'il te plaît, chérie. Chef de division. Vas-y, Kanissa nous peut-être signer qui document mon sans le savoir. Est-ce que tu avais signé un document sans pour autant lire? Tu te rappelles de rien? Moussa Nanké baby. Moussa Nanké baby. Chérie, je sais, Moussa Nanké baby. Mais ce n'est pas la fin de toute chose. Bébé, tu dois te ressaisir. Moussa papa nanda kusoki. Omiti à battre boye. Je ne connais rien. Je ne connais rien. Je ne peux pas être voleur. Je ne peux pas voler. Je sais bébé. Bana bakoya bako ta classe. Papa. Zonga la quitte. Naïbi que papa, c'est Dieu. Pourquoi tu as permis? Pourquoi? Qui peut être derrière tout ça? Qui peut te faire comme ça? Ça me n'engaille. N'a pas la caillou boto pe moyo kotika mbali n'anga koya na makama boy. Chérie, ne pleure pas, je sais pourquoi. Chérie, ne pleure pas. Et bah quand na yemsa, Christelle la bande à souter. Ndio kenda ba Dubai no boye pa kenda ni kindumba. Abada souter. Molaso. Mwana te mwana pe. Ana mitu na kwa zwa nani Puyo za bongo te. Wana simi na luboko nini? Oyo mbamba. Mbona luboko wana? Oh Yesu. Yesu. Otanga Yesu na kati? Natanga ati. Maza mayele. Tangi na acte des apôtres. Chapitre 3 verset 4. Ah. Là. Anan. Soba lobini. Tadi. Isa. Ini. Oyo. Bo. Isa Malachi. Isa Malachi. C'est qu'on a acte des apôtres. Ba komini. Pas ça ba apôtre. Bapote basangani baye pa Yesu. Tangu Yesu ngama na dola kaboy na bapotre si bona tikebne mokili. Yango bakomi wana. OK. Omoni mukana no simbi. Eza makomi na nzambe za wana. Eza bomo ina yo. Okoko sakana mukanda wana okufipe. Obateli yango, obateli bomo ina yo. Yo moko bi Yesu. Oui, Yesu azawana na kati. Aza. Yesu wana un jour. Yesu wana un jour akobongola yo okokoma normal. Pona za normal te. Obi? Zabi ndobela bobwana. Na za normal te bona za ndeni. Oh. Oko za pe Yesu azaza. Ka bla pembe ile kandi kana Yesu azaza. Oh. Kasi pesa ngango. Merci na makambo lobi na ngapo na ndeko no pesa ngango. Il y a que du coach. Quand c'est à celle aussi, prise au cognio. Mamie. Attention. Les cas qu'on a. Les cas n'ont pas solo là. Ndenge bana basi ba solo là. Yo. Christelle. To soit non ndenge ya bana basi. Ngaza mama na bino. Na zenemi na hotel. Lelo ozolia bien. Ozolala bien. Ozolata bien. Et à grâce nanga. Pour dans maman na bino na lingi bino. Mais na tindio na vie ya gauche droite te. Yo mona nga maman no saka kindumba. Nga kindumba nanga eza commerce nanga ne na voyage na ke Turquie, na ke Dubai, na ke boye esili. Kindumba nanga eza kindumba ya commerce. Ya kindumba ke ya mibali lelo mobalo. Lelo nga telema na bino na nzelati. Soko yebisi baninga na yo.
au présentant nga mokolo mosusu epa camarade no Maggie Moke oyo aza na Canada aboya kati abi te Christelle wana mama na bino te aya na bino mpo ani aboyaka mpo papa na bino ndenge atikanga nayebi mobali mosusu te naza mpe mwasi te naka mpe na posa te basentiment oyo ya ngai ya nzoto elamukaka mpe me nakanga mpo naluka venir na bino soki mutu lokola Aïda kanga soki mutu lokola Aïda ndenge azali soki azosepela na makambo na yo te talaka lolenge ye aza lolenge nini azali ebakata nini atoloba makambo balafoko jaka akobonyanga loni ya mabe nasali nazala nini kasi te ozalaka no bien nalobi kaka na peki exemple ndenge oza leki ozo comprendre akomprendre makambo oloba te yo mto komprenaka yo osalaki ndumba ti ye mona ngati ndumba nanga pesa bible atika ngai napesa otu yokosilambanga bakata osima mpe na njotoindumba na utina Christelle olande mama naolande te koma moto ayebisa kodistrai nga te naboyi distraction kuwa biatongo bandalobi abima kase bakata oyaki nakende cour mama kanga nabi naza na posa nga na oti contact te so oza mato ya koyoka yokanga motema ya kobomba bombanga bomba oyo nalobi no respecte allez silence esili oyo bore ngai lupango oyo bato baluka ngo ebele bazwa te tala mire nango ndako na kati kitoko mire kelikita papa omoni eza ekomela te tokende même centre belgo congolais oyo Mathieu Mobindi ambassade de la paix ngamu na sala commission place bato ngekolwa oya ya Mathieu Mobindi oui centre belgo congolais voilà na yango ya Mathieu Mobindi là déjà na mutu ou ala a besoin parler nabosana kutukosingalia ati sobiete sikobi sikoyo papa yaza na epre papa moni place na le 11 et 13 numéro 11 kasa bois na centre belgo comme na sala tout yibi yango le 11 numéro 13 na centre belgo et 13 11 et 13 centre belgo congolais voilà Mathieu Mobindi na yibi pa yango wewe wana ngai muna sapa batonga na mtastara tumbo papa premier est-ce qu'on ndako ngeza boye lobi mutaso ya donc clé pesa clé oza na clé c'est pas petit wana mais ça na fungula maboko ikoza pai na libi ngani oh petit yaka yako pesa clé pesa ye clé fungula ndako pesa bango petit biso to tamba to mutu tu akamba mutu la tinda kwa tanda apprécier akiko pesa mo pa mkonda maman zati na ko remettre que kaboye papa bufutaka mukura bufutaka te iloko moko te nini moko ndako nakebela kupapula yo mbata uyibinga te yo se bataki bino zo bima buzobima je suis partant dans cette partie moi je suis partant yo te bangone bazo ukubima wa ukama ça va pesa yefungula aluka ndako asa tunya nalibi pesa fungula pa fungula ndako yo lupango isa ya binote busaba locataire moko batu pamba osambu na ndenge mabe fo futa parce que boteki pala kitoko boye n'importe quoi n'importe quoi bafuta te commissionnaire bango etienne bango merci bon papa papa nayebisaki yo te nga nayebisaki yo na ndako yo te nayebisaki yo mpo na ndako yo te nga nalobaki na yo te kosima ngai te kosima nazobenga yo leta mpona absence na ngai bino bokoki kokota na ndako na ngai bokoki kokota te biloko na ngai eza na ndako soki epuni mbongo bayaki mbongo basimisaki ngai eza na 2000 $, eza na ndako eza yangai eza mbongo bato basimisaki ngai mpona kofuta yango na université ze nano nabenga leta fakosa costa yokoki kokota moto awa te papa pesa fungula mama ezalaka te
Papa. Non, laisse tomber. Yoza maele te. Yoka na kopesa bango fungola. Mama wasini. Oh mimi. Oh maman. Batufi ya batu. Yo nangai. Mbongo. Yo nangai. Yo za maele te. Na ça c'est nangai qui ne peut pas donner la clé à personne. À personne. Soki ba ini mbongo bato. $2000 eza mbongo bato. Wabi mbongo sanango. Wabi mbongo sanango. Uzala mbongo yo. Uzala mbongo yo. Uzala mbongo. Neri mandika tinda kimbongo alina fute da université. $2000. Soke boom. O bazami ipi. Mama bamena singa indina. Bamena se yo za mobalite. Yo za mobalite. Soki ba ye buno na bango. Si vous avez mon mobile. Futa mbongo. Futa mbongo. Futa mbongo. Papa, nalingi makamote. Mbongo ya kurana mna lupia na enda futa ngo. Mbongo ezate. Kusamba. Kubimawa. Kubima yo. Avec tout honneur, avec la préavité, je sors. Ah bon? Oui. Vous assure? Certain. Certain mbongo nanga ni kombo soso ezate. Mata yondo ko samba. Ah bon? Nazana ngana mbongo ya dollar, mais ezami kombo sote. Dollar namuna ngoti. Namuna na misuti. Namuna mbongo boy. Nazokota natala soki bayibi yango. Yondo zana eloko. Sambwa yo. Yozo sambwe. 2 jours na pesi yo. Na dezamo. Mutokota. Tala na. Kama pia mbongo kombo so alia motile lo tayo. Na beti na yo. Okay, na beti na yo. Soko lingi pe bitu matapuni na yo. Oyoki. Soko lingi bitu matapuni na yo. Eloko nini? Alalinga kabongo te. Ngana zate bakota na ndako bafungola. Quelque soit. Pour les violations domestiques. Ça c'est ma maison. OK, nakubeta papa. Na beti yo. Na beti yo. S'il vous plaît papa. Tala paka zuma ye. Tala paka zuma. Mwana bilambe toboka. Deningo na yembela yote. Deningo na yembela yote. Paka zuma paka zuma. Deningo na yembela yote. Busambwa yo. OK papa. Tout ce que moi je peux dire en tant que responsable de Ndaku, c'est que je remercie yo de tout ce que tu as fait au travail Malamou. Mais difficulté des côtés, ce n'est pas que na lingité, les sous-yoté, mais zakara que naza mbongo en photo sous-yoté. C'est ça maman. Donc ce que au moni bisika oh tu peux évoluer au Koko Kende. En fait toko kanga yote. Oza mutu oliaka na musala na yo oyo. Donc to libérer yo okende koluka musala ailleurs. To yambaki yo na bolingo. Pe olakisi biso pe bolingo sali musala na o bien maman. Kende o continuer musala. Tozala makoki musu. À chaque fois ceux qui nzambe a sali que tout pas de problème. Non, mais là, pour son numéro de téléphone, tu à maman, on est resté famille. Sœur Nicole, tu m'as dit que vous êtes servante de Dieu. Intercesseur. Donc, et puis Nakova, j'ai vite compris que tu es vraiment une femme pieuse. Vous allez craindre Nzambe Makasi. Que votre Dieu, c'est notre Dieu aussi. Ce qui a permis que nous assions ensemble, nous serons ensemble. Ce sont des choses qui arrivent. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Vous savez. Très très bien. Papa, c'est familial. Na bandi to na yaki aramba liboso na yebisaki mama. Ngaza bandi côté na Kishasa. Na bolamu nyonso na moi na ndako na kotika bino te na eta o bokomi nango. Parce que Bible zo bayeba muninga malamu na tango apasi. Nasina mesene na bino na okoka suko za musika na bino te. Tofa na biso ka bombo futa na bino ngate na bana nanga kaka. Na koma mona papa lokwa papa na nga botanga, mama lokwa mama na ngai. Na remplacer bino penda place ba boti na ngai. Naza problème te mama tofa na biso. Nasina mesene na bana. Na mesene libota o na momo na ka famille na ngai yango. Tofanda ka mama bomi tungisa te papa pona mbongo bomi tungisa te et puis nazana elike ke nzambo na sambela butu moi papa na buka mabolongo otika bino te
nga azondimaka nzambe ana kopesa bino mosala kopesa mosala papa kominyokola te mpo na ngai kominyokola te koza mbongo ofuta ngai te ndenge ozwaka bana oyo mibale naza bango aloka bandeko na ngai zwanga mpe ka alokwa bongo so bango baolia loso mafuta mbila nga mpe naoliaka loso mafuta mbila papa yaya mama bomitungisana na bino te zwanga lokwa mwana na kati ya ndako mama ata mokomo te na otungisa bino mpona mbongo ya fin du mois na ngai yaya eske oza sur na makambo ozoloba nakomwa nzambe oyo nabela butu moi mama oyo nalobi ya mwana ozalaki bia mingi mpona nga mama oza malamu nzambe akumbama soki ekozala bongo tovanda nzambe aza malamu akotelemisa biso lelo lobi tozongeli mpe kofuta yo mama nzambe osala naza kondima nzambe nazobela butu moi akosala komimonisa na ndako oyo nabike mobali ngai aza innocent nzambe yo kodefendre mobali na ngai likambo oyo ekoleka boye te moto nyonso aza na nsima mosala mobali na ngai akokuta no nzambe kolela te mona nzambe alelaka te lekonto efo belela nzambe mama soki asalaki ata makambo yango elingeki ezala malamu aza innocent aza incapable akosala makambo neti oyo $1 million. C'est un peu ça. Bientôt, je pense on se sentir on a beaucoup ça on l'a lavoué. On a passé trop na yo. Vous avez hypocrite. Oui, Christelle. Et ça, normal, nous avons ensemble, nous travaillons ensemble, c'est tout à fait normal. Nous avons moi sans non, pour commencer la sentiment la main. Et nous, nous trop. Et on crée une maladie quelque part. Ce que moi je trouve bon, les gens on a se focaliser pour la bêtise. Toutes ces histoires-là, on peut même. Je peux me toucher, non? Non, s'il vous plaît. Ça fait rien. Au coup, c'est partout. Non, non. Ne ose pas. Moi, je t'aime. Regarde-moi. S'il te plaît. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Je t'aime. Laisse-moi. Pourquoi tu me fais ça? Parce que je me mets pour l'inganga Paul, s'il te plaît. Non, non, n'est pas. Je t'aime beaucoup, Paul, s'il te plaît. Je sais. Oui, son personne n'a pas agi, c'est sur la télé. C'est juste ça. Oui. Zunga boy na boy makambo lutumba simaro akofi na boy quartier oyo nazala mawana motema oyebe passe nazala ngona motema te na boy problème na boy problème boy okewa papa problème bébé qui n'a arrêté à fona kende classe ah bon na douche oyo bufuta mbongo toilette oyo busukulaka na tuni yo busukula toilette wana papa mususu bosi sa ona mama mai bele boy tu vas mai bele boy atayo malembe mai bele boy yo boko ukire busukula kwa dali wala itonda
Ah, vous avez ma paix. Ma, je vais ma, vous avez ma paix. Vous avez votre sango. Vous faites un gabon. Le parole, et comme il est potoir, il y a où ça là. N'importe quoi, le votre poteau, n'importe quoi. Ok, bah. Le parole, ça vous la soupe à vous encore. Là, voilà, il tourne. Hein? Mais ça, il est normal. Il est normal. Pourquoi il tourne ça? Papa. Maman, regarde, maman. Regarde, maman. Maman, maman, tu peux se bêtiser, maman. La bête, il a qui s'y est là, la moi si bitou. Ya bêtiser, moi, yo. Ah, yo, Papa, la bonne est bien, sentiment ça là. Kana ko zwa mayo sikola. T'as una kangera makolo boy. Na yo ngi ndemu ça. Voilà ngai. Ah, Yahweh. Pasi toninga inkolo. Pasi na motema. Soki yote Yahweh. Nani mosusu. Nataleli kaka yo. Nafandi ngai moko na suka ya mboka loboko na litama molili eyeye nakimela wapi nakomi kobanga